Personnellement, Président Massoum, tu à l'époque, il y a Kabila parce que tu travaillé dans Pakosiko. Il était membre. Est-ce que le président Massoum a Bosoki Azalia, pourquoi pas Boké comme on était? Bossa la conférence. Je suis prêt. Je suis prêt. Et là, on est empêché que le président Massoum a vendu, Maman Losanzo a vendu, Seïs a vendu, Afar a vendu, structure a vendu. Pour que tu aussi ça. Parce que bon, on a vu ces matanga, bon, on a vu ces ans Sokoda. Là où tu confonds Sokoda. Aujourd'hui, vous allez avoir l'information. On a un IGF. Kotika Memo, IGF, et 5 ans, qui a plainte pour la Sokoda, font promotion culturelle, FPS en sigle. Mais si on marche à la cour baillée, parce que même au cas où la commission, ça même va avertir famille. Na kati poso ezali ka mo intérêt te ndenge nini yo kobwakela moninga mpasi omoni moralité omona basse satanique donc na sepeli na wisi oloba kamoni akangisi na monoko omoni losanso alakisi maso ntango efeka azolobaka pamba te nazolobaka avec bit mais nakotika likambo ito nakokende me ngai naza antimbasu atoketi mbasu yesu masiya abomba makolo na ngai nalataka makolo ya mabele me nakoloba yo moto obwakelaka mbasu ya losanzo kozongela yo na monoko nalobi lokola eveke nazwi mbasu ya losanzo nazoliseli mpa motu wana ezwa ye na monoko nzamba pambola bino na mosika esika boza bino nyonso mama losanzo yeyo na eveke nakotika ye te tozati na soki amen. Donc na sepeli na maloba mosala nzambe mpona maloba oyo nzambe nde azosoutenir po nzambe atambola na baoya. Moi je suis chrétien nazamona nzambe ataki jésus de la porte de l'eau eveke motu nazali moko ya ministre majeur oyo baza kotambola na sango ya nzambe mais mingi oloba eza te eveke motu na ye yo alati nzoto ya mokuna donc eza pasi mama tosengi kaka unité oyo nyonso bazoloba bakosukisanga bakofundanga non ngai nazali artiste lokwa baartiste nazali maintenant président bakosukisa yo bakosilisa yo bakosala mabe estce yo au président masumaka mais sika mamache akubi baye bazwi même occasion ya kokende osala bacommission ça même baavertir famille esika naye koéveille conscience ya famille mpo bazwa engagement ya kolandela droit ya mona na bango na o na bimi pionnier mpona kosala suivi ya makambo mama chako non mama chako azalaki vice présidente na pakosiko donc pakosiko ezali plateforme des artistes congolais oyebi ke na devise na biso tolobaka pakosiko amutu chaque pakosiko intérêt général biso nde mama chako ezalaki apola droit te tozalaki na mosala mais sika kufi po tokabola mpasi wana nde nayaki komona famille mpona koyeba nde nini programme na oseke ezosalela parce que matanga eza ya interprese te matanga mpe eza kaka ya famille te mais matanga eza ya peuple congolais anosanjo mbasu mpona kaka makambo mama chako mais monte ke nazomona ntango nabandaki koloba nazoloba losanzo aza na mbasu bondimaki te bomoni losanzo alakisi mbasu na ye ntango efeki azoloba totika kolakisa babolingo ya mbebo ya mbebo ozosekisa biso na boye balobi boye makambo oyo bakete yo na chaka kongo balobi ke bino mibale nde mokokoti balete botie trouble na kati ya makambo tomoki kosola ozwasa biso mbasu donc oza koakize sikoke babwakelo mbasu na banani ANTPC ezali association oyo ya monene ekambaka baartiste congolais congolais mais ngai mpasi na ngai ezalaka nasengaki ke tosala matango dans le cadre professionnel mama aza moko oyo badekoraki ye balatiaka médaille na l'état azali artiste reconnu officiellement makambo ya matanga mama tosangisa bambongo te po depuis bamatanga ebanda tosangisaka mbongo me mbongo wana toremetaka epai ya famille te ezalaka mbongo moko boke kokunda bozongi bomeli masanga bole bolandaki mpe ya ndimosi mais problème nange ezali ke tokutani na famille le 16 président Lomba azali maloba ntaki représentant na biso
ayebisi famille que famille bosolola biso toke mpe tosolola nazwa occasion ya kokende kosona président elombe na privé à répondre te namoni ke nazali quand même ate lokwa baartiste nyonso te nazali quand même coordonnateur général ya pakosiko ezali plateforme des artistes congolais congolais oyo esangisi bacorporation nyonso bondenge nini makambo oyo ANTPC kozwa le devant ya kosala yango sake koasocie mpe baninga po toza na baassociation ekomi ebele tokomi 10 association ANTPC pakosiko Emmanuel Rema Viva, Afare, Bomoko, Dynamique des comédiens, Union Sacrée, Lycothèque, je dis, donc, nous sommes des gens qui même les Français, ils n'ont enseigné des choses. Ce qui est le but de la NTPC, les autres comme 10 associations, ça dit qu'il n'y a pas d'amour. Bon, ce qui est comme il y a Bambas, bango moko bayebi ke baza na esprit oyo biso to ana ngote biso to yena esprit ya changement mais no benna oyo ça dit que zo ba zongo ozo ba kizi sikozo comme ça NTPC non parce que NTPC je cite NTPC ba lobby na ngai ba ko diminuer ngai bako saliri ngai bako silisa ngai est-ce vous se souvient ndeko nanga la dit sobe c'est un comédien na lingaka mingi c'est mon grand frère que je respecte mais respect ça respect na passe ya papa Mondweri et soba lingaka simanga na nzoto on a manqué bavé ngana okeno manqué président Masumu ndenge ni po ya za président ya association na ye a NTPC ngana za membre NTPC te soki na lobiki na za membre NTPC te on a manqué Masumu nous avons la démocratie na matanga awa pesika na yaki c'était le 18 on a kotala que famille ezoyamba ba comédien de président Lomba lobaki na bisi na mama akusiki na lobi mama ba artiste bazoya famille za prouver ba éviter que ba star bazoya kende bongisa ba kiti po esika ba président wana bazoya non mama akusiki ya sécurité a ebisi free a sepelaki na lobi te président tinda ayeko tinda protocole atokanisa protocole bani ko sangisa ba kiti jise ngana kuzali kaka ke famille bakofanda biso ba artiste to kofanda kuna mbala moko président la DSO ba ye koye bisanga lobi do sanzo makambo na ebise tote au moins to sona ki na makambo ya Mondweri to ye lisusu na makambo ko zali sur les devant mais président comment zo ye bisanga makambo awa toza na matanga biso tout tozoya wala ba poto et si quand faiblesse les alliés tout ça là pour que makambo le cas bien ane motoro ba ki yoso de tanke na kata matanga o ba ngibino mais ba inscrit biso pa kosiko ba associé biso te pour famille lobaki to sangana pour que to ba ko travailler ensemble mais naza ko des problèmes na NTPC comme na bambas ngana bi mutabwa kelinga te mais juste quand je parle à NTPC pourquoi NTPC associé ka biso te ce qui toi na problème toi associé ka bango parce que ce qui to comme lo ba makambo matanga ko eza film te mais eza matanga eza makambo ministère ya Christian ya bozoloba par rapport à artiste en danger par rapport à chaque Congo eza domaine na ye makambo il fait artiste en danger na ministère ne sala yango na famille biso tokoyaka soutien mais artiste en danger moyibi ngai incompétent natanga te owana eza réseau te union fait la force balobi choc des idées epesaka lumière tosengi na NTPC baya tovanda parce que soki intérêt moko te eza na kati inutile ya kokabwana no ndenge nini matanga ekoma lokola place moko ozela bambo parce que mbongo oyo ezali mbongo ya baofele na baofele na bato batikali eza mbongo na biso te biso tocontinue non bato baso campare na yango eza NTPC eza matanga ya famille yango moninga nazwaki parole mpona koimplike famille bango moko bazwa responsabilité ya matanga biso tosoutenir charge ya matanga na bato ya RTPC bazwi matanga mpona yo ozolobla banani baza organisation ya non matanga eza maboko ya famille biso tosoutenir eza pourquoi oboya RTPC azwa parce que transparence c'est ça te maman c'était moi qui était à la tête ya oseki ya mama Iwaso NTPC ezalaka mama Iwaso bandeki kobela na kini en tant qu'initiateur et coordonnateur général de la Pakosiko c'est une plateforme c'est plus que NTPC NTPC eza association ya moke Pakosiko eza plateforme plateforme ezali plateforme ya baartiste congolais jeunesse congolaise tosalaki yango na baprésident depuis le 10 octobre 2010
s'il vous plaît. Mais tant que nous avons fait à pas possible les plateformes ils ont posé NTPC c'est association mais au gouvernement non gouvernement yebi que fait du gouvernement ça yonanga que fait du gouvernement c'est l'état congolais ça dit que l'état c'est nous tout ce qui c'est nananga biso que na kati ya non c'est ça le problème pour gouvernement congolais yango tu sais quoi interpeller bango que basa la kaka pona kombote parce que nous avons na kati ya front en tant que général de forteresse pour na kobundisa bantivalent nous avons souffert pendant des décennies à cause des antivalents et nous avons dénoncé l'immoral na bato baza ko rendre biso peuple ko tala maman andimi ko kufa lelo na carrière na ye na ba film à tourner na basi na miba na bana mikena mikolo na kufi azo foutre la chambre de salon alongwe ko foutre la fila mais je vous en cite bino na niveau na bino ko sala ki l'organisation na bino ko sala ki ko na ko valoriser bu sala wa sala na Congo banda ba ne belé si lelo pourquoi pas bon na sala maman pendant qu'elle était en ville lelo a kufi to ko ko na ba bibi ino opesa organisation ezambia mais nini bo sala ki pour être bon trouver solution quand pour maman chaque côté pour la artiste nyonso yango moni na tango akala esika na deuxième yuti kobima na président sortant Joseph Kabila Kabange na maman Olive bobando yo kababino traiter politicien artiste politicien parce que j'étais là pour na kolobela artiste comédien na milieu politique objectif de moi c'était na promouvoir théâtre na milieu politique pas considérer pe biso ne ba politicien ya ba pays musu ba considérer artiste comédien parce que tout ça na responsabilité munene tout ça na devoir na obligation na carte politique mais eloko nini kosali maman eloko nini kosali pona ba comédien nyonso bazo valeur batongo ba mais yango na lobi to créa ki pakosiko esali nini concrètement moto salaki ba conférence et débat tolobaki apport ya artistes comédiens et zawapi na politique ya Congo parce que nous avons aidé notre pays nous avons aidé le Congo à travers le Sénégal maintenant bino moko na entre bino kozana bote sikola l'été et sunga bino biso tozo loba wa ke toza na problème na président Massoum te po ba lobi na lobaka direct na ye parce que ba lobi n'y a pas de mauvais tout que les mauvais chefs ceux tozo ko yebisa président Massoum ceux qui tozo ko interpeller yeke aya to fa to komela ka alingaka te est-ce que vous solo personnellement président Massoum to bandai ko solo à l'époque ya Kabila parce que to bandai ko travailler na Pakosiko il était membre est-ce que le président Massoum aza bon ceux qui azali awa pourquoi pas boké comme on était bon ça la conférence je suis prêt et là on est à empêcher que le président Massoum avandi maman le Sandro avandi Seis avandi Afar avandi ba structure wana to vandi pour que tout aussi ça parce que bon on a vu ces matanga bon on a vu ces na Sokoda na uti ko funda Sokoda aujourd'hui que vous allez avoir l'information na kena na IGF kotika memo IGF esengana ke dotika plainte pour na Sokoda na fonds promotion culturelle FPS en sigle. Il y a des millions de dollars. Le gouvernement congolais a fait un budget pour la fonds promotion culturelle. Peut-être que Sokoda est dépendant du gouvernement. Ok, mais ils allaient notifier l'ordonnance présidentielle. Ils allaient société indépendante. Parce que moi, on a vu ça. Maître Lombe Soukali à Lobaki Yango. Mais quelque part, ils ont un contrôle de la titane, ils ont un ministère qui type comme artiste. Le problème est que pour les qui Mikanan, c'est l'intérêt de Bango, qui est l'intérêt d'artiste. Parce que jusqu'alors, artistes congolais, ils ont foutu à ma forfaitement, ils ont foutu à ma digne singalité. Le problème est que bon, ma biche, on a quatre secteurs, on a biche, ça manque de leadership. Tout ça, on a besoin. Ba papa ba sali ba pesa pe biso chance la jeunesse c'est l'avenir de demain lobby ba utaki obenga c'est impoli pour pas ebisa ki na NTPC que président Massoum alembi mais ba benga ki impoli pourquoi parce que NTPC c'est association disons ezali association yambo mais bureau ezate ordinateur ezate kotambola na komba artiste ka na poche parce que tout le monde a souvent des matango de la vie quand on a matango. C'est que les matango ils ont un intérêt moko ils ont personnel oui, parce qu'on n'y pas ces alliés comme tenu dans la politique culturelle. Il n'y a pas la production. Oh, ils ont coupé ça, c'est bon.
bon bato basalaki musala bao se trouver que basali mais bazokende na kokola mbongo eza te mais à partir loko neti mama sako akufi boye ça dit soki bakome pas gouverneur oyamba bango mwa 10 000 ebimi famille bazwi mwa 5 000 bango mpe bazwi 5 000 oui ok ngai nde ok merci bongo na ye kofimba kaka mokolo yango amatanga parce que les autres pour que ça marche. on commande à l'objet à ce qui n'a pas par exemple bakosala mpe kaka cotisation wana okomona mpe mosusu oyo ozala na courage oloba bafete lokwa nde na oloba bakosala ete mbaso me bayebaka ke nzambe nkombo ya yesu eza likolo ya mbaso ngai naamona pote loko mutombokalo naa na se alliance ya papa na ngai na nzambe onction ya papa ezali c'est pas n'importe qui mosi na ngai meme alingai na yawa te mais avec la mission que Dieu m'a donnée pour na kobunda pour na théâtre mais pour na encourager aussi si ba jeune parce que ben na biso basaki théâtre na passion ya mboka basaki na mbongo te c'est aujourd'hui qu'on parle quand même comment on sait na moi parler immeuble tout ça et ça là ka te million de gossi lo santola tozo ngo na sima politique ya Kabila lelo pe tozo na ba carte biométrique ya silence ya santé tozo ngo pe na nzela NTPC parce que tokumisa misala malamu mais lorsque ezozanga kaka mokonzi ya mboka Félix alobaki kozala mokonzi eza kozala serviteur mais président Masuma mikitisa te andima peke na nsima na ye bato mpe bazalolobeli président Masuma message ino kopesa ye na nyonso ezolekana mpe na bafan oyo bazolanda yo parci par là na problème dernier mot na yo bana poto bacongolais bacongolaise bahomme passionné na théâtre c'est votre humble serviteur artiste comédien Marius Bayolo Bolaza dit maman nous sommes première dame d'Afrique papa Masumu c'est mon papa que je le salue en passant nazala toujours na barespect ne même juste eza kaka échange ya baide nde ezozanga biso ata tokomeli ya oyo yamba te papa Masumu soki ozolanda ngai na besoin na yo tokutana tosolola personnellement pourquoi pas tokende kaka tomoni osololi problème ya te entre bino na bango toza wana makambo mosusu babongisaka na matanga te donc naza na problème na yo te juste ezaka koyeba kaka ke tokomi bassociation ebele sadi ke bolingo eza isu te bokabwani mais il faut tozonga message na yo